Mais on attend, tout si ça dans nos projets Oyo, opération zéro bouteille plastique na Kasavubu. Ceux qui aussi ici en haut, et c'est par là et permettre à Bisso de traiter dossier anti. L'État, ils ont parmi les vertus. Par exemple, Bisso et Tolandaka, la place au travail, pour chama boko na kanyaka ya mosolo ya l'État, vraiment ils ont laté. Les hommes biloko ba fruit Oyo, tout suit pas ya. Na place qui Kwanza. Place qui Kwanza. Derrière moi, vous avez un monument. Il y a premier président après l'indépendance. Il y a Mboka. Yabiso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobisa te mingi ya kolobisa te Begin kozeleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli situ benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto eto. Bonjour, bonsoir, très chers internautes, mesdames et messieurs, en tout cas un grand merci à vous, très chers internautes. Il y a la chaîne YouTube, la chaîne de référence, il y a Bisso Podcast TV, en tout cas un grand merci à vous. Car votre humble serviteur, votre humble présentateur, Watakin 24, le lion de la presse congolaise. Car je remercie mon équipe technique, Sima Caméra, Nazaki Bongo toujours Ndeko Josué. Lissanzame Benga Rebena Kabuka Ranengezalarai, j'ai monsieur Simon Réal, ingénieur d'Oba Sadis. Et puis pourquoi pas saluer donc les trios d'affaires, Ronnie Malundama ainsi que Yannick Malundama et Joking Malundama depuis Angleterre, précisément à Londres. En tout cas, et remercie à vous. En tout cas, vous abonnez massivement à la chaîne YouTube, il y a Bisso Podcast TV, car vous likez, vous partagez. Vous aimez, vous commentez, en tout cas, vous appelez qui tout comme un casque, et vous avez parce que vous ah, on est toujours tamola, voilà, très chers internautes, il y a chaîne YouTube, il y a Bisso Podcast, en tout cas, un grand merci à vous. Voilà, les autres qui sont à commune, il y a Kasavubu, précisément à la place qui Kwanza. Place qui Kwanza, derrière moi, vous avez un bon monument, il y a premier président après l'indépendance, il y a Mboka Bisso Congo. Le 30 juin 1960, on a commis à Kasavubu, Statine Yangwana, premier président de Mboka na biso Congo après l'indépendance. De Monaba Lumumba, Joseph Kasavubu, Karanenge Zalaka. Alors, donc après l'indépendance, il y a Mboka na biso Congo, où il a décidé parce que la RDC est colonie par les Belges. Alors, bakonzi mboka na biso bazwaki bongo décision to koma ba indépendant to koma ba dépendant plutôt to koma ba dépendant ezaki bongo le 30 juin 1960 oto benga bongo date ya lipanda to feta kango chaque le 30 juin et siko wapi to longwaki na maboko ya bapaya to koma esko ko gérer mboka na biso pa na biso moko alors Joseph Kasavubu oto benga mu Congo et ayaka bongo azalaka bongo premier président ya mboka na biso Congo. Après Joseph Kasavubu, tozaki bongo na Joseph Mobutu, Muntabanga Seseseko, et après Mobutu tozaki bongo na Musée Laurent Désiré Kabila paix à son âme. Après Musée Laurent Désiré Kabila, tozaki bongo na fils Kabila, fils JKK Joseph Kabila Kabange, et actuellement tozaki bongo na Fachi Betoka Kanenge Zalaka. Voilà bana Kasavubu bazui likanisi. Topé initiative ya ko bongisa commune na bango parce que commune à Kasavubu eza bongo na 7 quartiers eza na 16 quartiers to koyeba ba détail nango donc to solo na bango kaka ndenge ezalaka Kasavubu moko news ba telemi balobi to rozelaka ba konza l'état te alors biso mongo nanu ba petit peuple ba habitantes ya commune wana to sala effort ya bomoni ya Bisso Podcast TV toza na se ya mvula mais le gros eza boulot tozo travailler kaka poto se pesa ba internet na biso to la ba diaspora bazali bana mboka ndenge zalaka. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba wedu begin kozeleki mingi likolo na se koleka ba ute bande disitu. Voilà, donc en tout cas, tout sur la scope, en tout cas, bon, on a bana ya KV, bana ya Kasavu Bomoko. Donc Kasavu Bomoko News, en tout cas, pourquoi News wana Babi Asika, donc il y a Asika vraiment et Kiti Awa na commune ya Kasavu Bundenge Zalara, na moi pende gulanga moko toko soana parce que ye pena zape mo na pe ya Kasavu ka ndenge za to mo na ba short et mbote papa. Mbote papa na ngai. Merci beaucoup à la caméra. Comment on a? Ngai kombo na Trésor Kikeba. OK. Trésor Kikeba za pena mo na ya KV. Natif vrai mwana ya Kasavu nazana avenue Farage numéro 133 quartier à Sosa. OK, merci beaucoup. Betele biso mo lisolo muke bozwa ki likanisa ko sa eloko ndenge. Ah papa to sepeli penza na présence na yo. Kasavu esali bane belé to sangana raté to za toujours dispersé. Mais grâce à ba membre na ba comité ba lobby non mwana nyonso Kasavu kwa nyonso azali na kati ya mabele to libanda boya to sangana to simba po commune biso ke liboso to za vraiment na esengo makasi et surtout eloko yo ekende de génération en génération ti bana biso yango lo to za na place ki Pwanza côté ye moko le premier bourgmestre na biso azali to ye to pese ba le premier bourgmestre ya commune Kasavu et puis le premier président de to ye awato sala marche na biso to za ko inviter na tous les vrais Kasavar boya to continuer vision na biso et ko sala biso bien makasi. Donc pour leur expliquer bah tout bien donc Joseph Kasavu bazaki bongo bourgmestre après comme bongo président premier président ndé to bandeli marche na biso awa na place ki Pwanza. OK, merci beaucoup. Est-ce que conseil ni ko pesa pe la bande ko mususu bazapi ndinga ya 24 commune à Kinshasa? Bon toza exemple à suivre to lancer eloko oyo pour na Kasavu bukate to lancer yango pour na tous les Kinois et ça la bien qu'on en a référence qu'on ça la histoire ya commune na bino et ça vraiment c'est mingi c'est que bolanda biso oyo pa monique a sepelera na Kasavu boya vraiment et ça la biso c'est mingi to zo valeur to pesa pe ba des années na biso ba grand valeur. OK. Maintenant pour na to le bela pe mingi le to c'est la pena mingi bopeto mingi to na tibaka le lot toza vraiment na terrain to lo bayi to sala assainissement toza vraiment na problème na commune biso Kasavu problème ya bopeto yango mo le lot pena to bimi to sala marche to boyi plastique na commune ya Kasavu to ko réserver ba place ça que tous les inondistes to bando tsango place moko boye enfin to pesa ngona acquis des droits to lingi vraiment bopeto na Kasavu penezala Kasavu o ya lumière Kasavu boye zongalangala. OK, merci beaucoup pour la ninité na rolinga vraiment boye après assainissement topé bopeto na commune ya Kasavu to sala pe anti kuluna et vous avez bien makasi. Vous avez raison papa na ngai. Bon, côté à Maramba Kuluna, soko tamboli na tous les 24 communes, Kasavu vraiment za na to anate. Mais to lança déjà na ministre intérieur na biso Gracien Sakaza to lingi Kuluna te na Kasavu. To lingi pena Kuluna te tozo benga na tous les jeunes Kasavar. Bana na biso balek na biso to lingi Kuluna te papa boya ba initiative ezebele to apprendre métier. Faut métier nde yangonde esalaka bo moto ya mutu lobi soko ke na Kuluna suka nango wangenga to lingi Kuluna te na Kasavu to boyi yango boya vraiment ba garage ezali ba atelier ezali to koyeba ni to sala po to orienter mwana na domaine oyo ye aza fort pour lobine za la malamu. OK, merci beaucoup Nabi ke to sola parce que toza vraiment awaka ndenge zalaka et voilà donc en tout cas ben internet na biso sur ya chaîne YouTube chaîne de référence il y a biso podcast il faut s'abonner massivement kaka ndenge zalaka biso atozala toujours d'actualité ils ala toujours d'actualité tout le monde belo mambo ça vrai aux réel donc Joseph Kasavu azaki bongo première bourgmestre na commune ya Kasavu et après avec Okoma bongo premier président de la République la 1960 le 30 juin 1960 et puis le 24 novembre jour à Tikaka biso en tout cas babilo ka boye kotika ba monument topé stati mutu o asalaki makambo ya kitoko na mboka ezalaka to mona ngone se ba portika ba sala ku ba joueur
ba Cristiano Ronaldo basala ba stati tokela ba Brésil basala ba Ronaldo Lima kaka ndenge ezala. En tout cas tolinga vraiment tout ça pena maboko na ba Kasaf tout. Et là oyo eza devoir à suivre dans 24 communes parce que Kasavubu de Contango déjà, tous 24 communes dans la ville province à Kinshasa. Kasavubu tolongo yango déjà côté ya Sénissema, alors les 23 communes qui restent. Et ça bon dossier à suivre. Il faut qu'on landa baninga ndenge bazo sala. Bana Chango, bana Funa, bana Lukunga, bana Moamba, ba commune za ba district wana. Il faut que sala sikoyo pe musala ndenge dala. Tous les karaté, bakonza mboka baya. Tous les députés nationaux, tous les députés professionnels. Nous-mêmes les petits peuples. Les bossons le parlent de Tony Mai. Babouaki matiti. Au moins na facha royate pas longola yango. Non! Yo moko batela d'abord banana, yo batela foyer na yo batela famille na yo. Et vous appelez kitoko makasi. Cause la paix chef du quartier d'abord yo moko nan. Talaba na ka venir basali. Kasavubu moko news. Télémi, babongisa commune na bango. Merci. Dossier à suivre tout à l'heure. Merci. Ok, voilà. Tout sur la pena moko ya balobelia bana ya calvé bana Kasavubu kaka ndenge zala ya zabongo na côté à postuler la députation et provinciaux kaka ndenge zala tout sur parce que balingi salité na commune na bango. Alors, toyebité. Ayeka kota bango poids lelo tozati na suka. TV Radio te to salana moko futur honorable ka ndenge zalaka mbote molobeli mbote ndeko. Merci beaucoup. Comment on s'est présenté? Kombo nanga docteur Kaketa Mandondo Trésor. OK. Merci beaucoup natif ya Kasavubu vraiment. Moi na Kasavubu ya tang donc ma solo nyo c'est les cas na Kasavubu na botama na Kasavubu na zo baptême na Kasavubu na tangi na Kasavubu na sisi na kena bitelo milai na yeko zonga na commune na Kasavubu pour na servir bango. OK. Merci beaucoup. Nini initiative oyo etuko salama awa oto sala pe bongo lelo mokolo ya samedi na commune ya Kasavubu awa omoni yango ndenge netake molobeli pe ya bana ya Kave. Bon na sepeli na oyo bomoko esali parce que isa une des rares initiatives naza dans la fondation Dr Kaketa Mandondo to bandi assainissement na commune ya Kasavubu depuis 2017. En dehors assainissement, tous les activités à santé au Salaka. Par rapport à l'activité à santé, na bandi en 2016, moi koleka et na kati ya fondation na ngai tous ala na objectif misatu. Tous la santé sociale na environnement. La santé, tu organises une campagne, il y a dépistage, il y a maladies ebele, entre autres il y a malaria, il y a tension, il y a diabète et tous la campagne de chirurgie au to lança pour na satisfaire kaka bande ko na biso ya commune ya Kasavubu. Et dans le matériel environnement, tous les brevet, ceux qui ont manqué, ils ont 4 on a joie par rapport à Moussala na sala na commune ya Kasavubu. Et par rapport à Oyo Bomoko et Kanisi Kosala, na sadere nango facilement pour la nini, ils ont parmi ba initiative au tento rendre les sources communes na biso plus belles. Donc bosoto to longola na yango na nzela na biso. Yango moni na eko sadere na yango. Il y a quelques semaines passées, na lancé une opération moko ils alaki keno obongisa caniveau eza liboso na yo. To longolaki mabosoto, to laxi exemple et na sepelaki place au biso to sukaki bande comme mususu ba mboiter les pas. Na moni yango vraiment ils ont une initiative ya malamu. Donc il faut zala guide. To bandaki na shaba et glumoka munene za wana et katisa shaba départ et d'autres. Moyen ya mai ele kana ezalaki te. Fondation na ngai na bandeko to travailler na bango to yaki to kotiti na kati ya beglu wana na repesa bino ba image botala nde to débouchaki yango moni même journal le ndenge mbule beti so ke yo mona eglu wana coin perméabilité ya mai eza makasi na salaki yango to évacuer ba inondis ben yaki et na sepeli appel on a lancé qui il y a 3 semaines passées na moni quelqu'un décopé balandi initiative wana eza vraiment ba biloko to zo ko encourager na commune na biso ya Kasavubu. Ok, merci beaucoup Fitir Molobeli ya bana ya Kasavubu. Maintenant parce que les longue tozo mona boye ba petit peuple ba kon vraiment na ba doute ya ko voter bato bazo utalibanda parce que il y a des députés bazo ya azaka na Kasavubu te mais aye ko luka toujours ba voix et puis bana ya Kasavubu ba mo pe bazana moi ba doute. Alors message ni no ko pesa pena bana ya Kasavubu pour que bazala convaincu na
fitir molobeli na bango. Bon, na lobara toujours bana ya Kasavubu, il faut tous à la bomoko. D'ailleurs bits ya eloko esangisi biso lelo. Ceux qui toyebani lelo soko za na problème, ero ya pa na ngai na ko résoudre yango facilement. Nde on a salaka lelo. Lelo toza mokolo ya samedi, lobby vendredi elekaki, ezana ndeko na biso mo na commune ya Kasavubu. Amonaki bandeko ya Asbel moko pona basunga ye na lopaso na problème bazalaki nango bayebisi epesa mbongo biso tokobakisa autant mais ya eu un des familles ba contacter ngai na mwa mawa oyo tozalaka na yango ndeko na biso Kasavubu na koka kotika ye a souffrir biso te et j'étais dans l'obligation personnellement na traité ndeko wana na opérer na miso na lobano aza na hôpital. Après, awa soki bolinga tokende bomona ye bosolola pe na ye donc tozana vraiment mpona kosunga bana Kasavubu ngai etanke molobi ya Kasavubu nalobaka na projet de société na ngai na koaccès yango plus na mai matali environnement na santé parce que ça les domaines des domaines oyo makasi oyo ezotouche non seulement commune na biso mais ville province ya Kinshasa donc wana vraiment na kotable sur yango tokosala baproposition ya baloi ebele bon ebele eza mana dévoilé ana te eza te mais na bachiffre na nga déjà na bongisa makomini na kosala mpona assainissement ya commune ya Kinshasa d'une manière particulière pe ville ya Kinshasa d'une manière générale vraiment tokoembellir capitale na biso lisusu koleka. Ok, merci beaucoup molobeli ya bana ya KV donc bomoko et quand ndenge ezalaka ozana souvenir ozana ngo souvenir nini ozana ngo ya premier président ya mboka na biso Congo après l'indépendance. Joseph Kasavubu. Président Joseph Kasavubu, soki eza na bato ba inspira biso mwa mingi, eza papa wana président Kasavubu, c'est vraiment quelqu'un qui a été droit, ayebaki ko respecter na mibeko, aza muto achaki maboko na ye na kanyaka ya l'état te, eza parmi ba vertu, par exemple yo ba biso yo tolandaka ke, ba place to travaillaka, kocha maboko na kanyaka ya mosolo ya l'état. Vraiment ezala te déjà ba biloko ba fruit oyo tozui epa ya papa na biso Kasavubu vraiment c'est parmi les choses oyo tozui na éducation hein c'est quelqu'un qui avait vraiment valorisé l'éducation éducation ezaki va na niveau moko na ba standing moko be ya likolo donc eza vraiment ba biloko oyo tozui epa ya papa na biso Kasavubu. Ok, merci beaucoup à molobeli ya bana ya KV vraiment karandenge zalaka donc docteur Kaketa Mandonga Trésor en tout cas un grand merci na biki toko sola toko siko wapi susu ba moni ndeko oyo basele penali paso à travers yo pena ndenge kaka ezalaka to komba kuna puke to sola donc un grand merci na ben internet na biso ya YouTube chaîne biso ya biso podcast TV karandenge zalaka voilà bon moni na ba honorable na bato bazo procéder ba ye ko taper maboko na maramoyo Kimanteke, Njili, Masina, Matete, Lemba, Barumbu, Bumbu, Komina Kin, Njili. Dossier à suivre. Tous les bakonza l'état te bayaka. Non. D'abord, biso moronan. Talaba na Kasavubu beloko basali. Tolande la marambo ko za la pena bien. Yozo luka musalo kasi nzamba kita auta likola kitina se. Non. KV bomoko news yamo basale loko yo ba commune etikali pe tolanda yango ekozala bien makasi ya omoni ya biso podcast TV tokiti awa kaka ndenge ezalaka en tout cas esali pena bien makasi esali pena bien eza bongo dossier mo ya suivre esali pena kitoko makasi merci toza lisu likola lisu tout à l'heure merci. Merci beaucoup donc nene psa bino kaka ba honorable bazoyaka belé bato ba proceler kaka ndenge zalaka donc toujours bana ya Kasavubu et puis je suis avec Toko Masiko bon na bongo les amis de Gloria Juma donc yé pas moko ya molobeli ya bana ya KV donc Kasavubu bon moko balingi na bongo bosotote lingi na bongo bosotote alors ne azobeta mela na obeta pena c'était donc 23 communes etikali bolanda pe tolanda ngo pe kozala pena bien makasi ko bongisa avant que ba chef de l'état so ba konza l'état ba bongisa nanu ba commune ba venir ba quartier la biso non sauf que les maman Gloria là bonjour molobeli. Bonjour monsieur le journaliste, comment allez-vous? Je vais bien parler vous. Oui ça va en tout cas, Dieu fait grâce. Okay. Merci beaucoup na linga toko tongo vraiment na langi na biso parce que belé bazola na biso donc voilà maman na biso
Gloria Juma, Beliabana KV. Voilà, Molobeli Yabana KV, non seulement KV, mais beaucoup plus Yabana Funa. Parce que Funa est dans mon aîné et Kasavubu, on fait partie de l'une, Yaba commune, il y a Funa. Parce que c'est donc non seulement KV, mais aussi toute la Funa entière. Okay. Merci beaucoup. Initiative, il y a Kasavubu, moi, comme on est. En tout cas, l'initiative est louable. Il y a d'autres dont j'en fais d'ailleurs partie étant que native de cette commune. Et ça qui tourne au commun dans les lots jeunes, parce que l'initiative il y a bien, surtout les lots d'organiser activités nabiso et assainissement dénommé Vubu Zéro Bouteille en collaboration avec Belle Kassabou connu également. L'autre salaki salongo ya kolorota ba bouteille plastique. Aujourd'hui avec la vulgarisation ba bouteille plastique on est comment recycler. C'est-à-dire, on peut en fabriquer aujourd'hui des pavés, par exemple, écologiques. Au moins, à l'aide de la bouteille plastique, ce bateau qui est en haut, aujourd'hui, les pavés écologiques, ils sont très forts, ils sont résistants. Et je pense qu'ils ont contribué même à le développement durable. Pourtant, le développement durable est total, la lobby qui bénéficie même de la génération future. Donc là, on est ensemble. La place historique à Savoubou. Lui ici, on n'a pas une activité nabiso, il y a Kassavou, Bobopeto, Zéro Bouteille, donc on est là ensemble. Okay. Merci beaucoup. Si vous conseillez nous couper ça bien, ming bana ma beli bana Kassavou, bato bazwaka bosoto, azoboka libosa le pango nae, aoze la bongo bakonzi mboka baya kolongola. Alors conseil on peut c'est ça toujours mon corps, étant que moi na KV, non seulement moi na KV, mais je pense aujourd'hui l'assainissement devrait nous concerner tous. Étant que Congolais, parce que ce sont des propres avoir même fierté nabiso. Mes messages n'ont lancé na ba Congolais en général, et ça te rendre propre. Aujourd'hui, non mon et ça bisika oyo ici par exemple la monité, mais ça bisika oyo bien approprié pour na ko jeter ba milangi. Les lois pour ça bopeto et ça quand le gouvernement il y a gouvernement et boya et l'état botala bosoto. Non, il y a des choses que nous-mêmes étant que Congolais, toroki ko sala à moins que encore ils ont relevé de nos capacités d'une très grande envergure. Là peut-être ils conservent. Donc je lance un message à tous les Congolais. Fierté pour l'amboka na biso bapaya tango bakoya ndeti tozalaki na ja francophonie to yambaki bapaya ndenge na ndenge so mboka za propre avoir même fierté na biso ba congolais kolobaki na za congolais Congo pesa propre donc ba congolais to ben peu ko organiser mamundé na lobara ko boka milangi partout telelo eza na babenga ngo ki kintoko ou kin place je sais pas quelque chose kintoko voilà na ba tia moi ba dépôt na bango partout pour na boka ba milangi ba bouteille plastique ko yango boeza bien beaucoup maman Gloria Juma le tozo ba bongo assainissement topé awa na commune ya Kasavubu topé na Funa car ndenge zalaka est-ce que après yo beaucoup lo monter pour na antikuluna. Oui, effectivement. D'ailleurs, j'en profite de signaler à nos téléspectateurs qui nous suivent candidate députée nationale Funa et Ezokota même parce que je suis beaucoup plus dans la jeunesse. Balouki na sima même ya Polo Bomo. Le jeune Ali Asbel Nangai, toujours il y a conscience, il y a jeunesse congolaise. Bien Kuluna, ça va pas non, de tout le monde arabe, au hashtag Tika Kuluna, ça sera une façon pour nous de sensibiliser la jeunesse congolaise. Oh, dans la carte Kuluna, beaucoup de formations, beaucoup des activités organisées dans ce sens. Toujours il y a qu'à réduire chômage et ni plutôt voulais-je dire Kuluna ton anglais commis vraiment élevé chaque jour dans les réseaux sociaux dans un monde des lobbies j'ai été choqué on a vu une sœur elle a na mabele biparé babomi on ne sait pas sous Kuluna ba menacer qui est baïbi donc Kuluna est élevé on ne peut pas vivre dans une société où tu as menacé d'une certaine façon que olingo bimo ebité est-ce que téléphone rozonga est-ce que na rozonga est-ce que bakokata ninité. C'est grave et aussi on a besoin de téléma, de sensibiliser, de l'obéla. Je pense que bon on est trop long à pour réduire pe kuluna mais pour en réduire pe kuluna solution est en mon cause que peut s'amisala na ba jeune. Parce que aujourd'hui on se demande mais toi le chômage ceux qui ont élevé on ont ça là que et matissa bah voilà bah délinquance bah kuluna parce que ils sont jeunes.
Et tant que les jeunes ne pas ça dans moins bongo, peut-être dans moins chéri, les Congolais, les manzela et tout ça. Parce que dans musala, tu as quoi bête winner boy, match mon quartier papier c'est une quoi. Alors on a pas ça tellement à quoi ça la moi qui coulou n'a pas iba. Alors moi je vais demander au gouvernement congolais, il faut une insertion de la jeunesse congolaise au travail. Ce bazan na misala yango que et permettre que les basala bakoulou naza moi cop naza ta moi moto naza molo moi bazo sala tout ça boy. Je pense que le gouvernement congolais va penser na bakoulou na wana. Kokanga bango continue bango na prison, eza solution te oui. Et ça une façon peut-être il y a qu'on discipliner bango mais depuis babanda okanga bango continue okanga lonzo ti lelo yo. To mona ke koulou nezo mata. Oli okanga bango bo récupérer bango, ba insérer bango na misala. Ata ba misala ba ouvrier, moi misala boye za kili. Ozo mona moi misala ouvrier bazo lokotakata bazo tombola ba ciment de to mona na ba poto ba misala ba ouvrier ezebele. O mona ke osala ke to ya chômage et rozala un peu rokita et puis koulou ne kozala un peu réduit. Voilà, kokanga bango za solution te. Il faut penser parce que baza ba jeune. Il faut penser à l'insertion de la jeunesse congolaise au travail. Il y a un monde que Kouloune quitte. En tout cas, il n'y a pas d'autre chose à sensibiliser. Zéro Kouloune à Kassavoubou. Zéro Kouloune à monsieur Bana Misalate. Il faut penser à donner du travail à ces jeunes. Okay, merci beaucoup à Maman Gloria Juma. Mutuna nanga ya suke ezali boye. Nini ozo promettre na bana ya funa nyoso oya sika. En tout cas, promesse nanga toujours mon corps. Ba candidat député nyonso bazana moi cible na bango morobo. Je vois mes confrères candidats misusu cible na bango za ba maman, misusu za ba papa. En tout cas ngai cible na nga phare. Ce sont les jeunes. Cible secondaire et ba maman et ensuite ba papa. Alors étant que cible na nga phare et za ba jeune, objectif nanga zali toujours qu'on réduire le chômage au sein de la jeunesse congolaise tout en créant des petites et moyennes entreprises qui permettent à la jeunesse de s'en sortir. Alors moi, étant que la future élue de la FUNA, en ce moment, les Congolais promesse. Ils promettent toujours, mais après avoir été élus, ça est l'autre côté. Mais malheureusement, je me retrouve aujourd'hui devant vous, Nazana, verbe Moussouna-Roki qu'on emploie, et à promettre. Parce que toujours visé au côté dans le Parlement, une fois qu'on aura accédé au Parlement, cela nous permettra de 1. De voter par exemple des lois qui vont bénéficier à la jeunesse congolaise. De 2, je pense que, étant que jeune, parce que dans un Asbel, quand les jeunes s'en mêlent, nous menons déjà des activités et tout ça, mais par moment nous sommes limités. Parce que oui, vous pouvez encadrer des jeunes, basant à idée à bien, basant à talent, basant à projet. Mais projet sans financement, ça ne sert à rien. Mais moi, étant que futur élu jeune et soucié surtout de la jeunesse congolaise, parce que je suis jeune, alors, de réjouir déjà d'une certaine façon, à moi, indépendance financière, ou permettre biso, pourquoi pas financer des projets à des jeunes, pourquoi pas créer des petites et moyennes entreprises. Les lois misales les accords du type bureaucratique, on va un bureau climatisé. Non. On peut créer une état dans la place qui me prend ça. Besoin mon abajane et belé bazo coopérer. Mon abokoto à la sala moi un peu ça comme moi crédit, côté bois ça la moi boé, côté boiseau tout moi babilo, côté moi cabri. Ce sont des entreprises. Alors une fois qu'on aura remporté les élections, d'une certaine manière, cela nous permettra de jouir d'une petite indépendance financière qui va nous permettre de créer des petites et moyennes entreprises en faveur des jeunes. Donc, tout ça toujours na souhait mon code remporté. Donc, on remporter, on permettre bisoto zala na accès à Marambo Ebele parce que tout ça dans le Parlement, nous avons la majorité, ce sont des pères. Voilà pourquoi même l'idée à chef de l'État, il veut un rajeunissement de la nouvelle classe politique. Aujourd'hui, pour être député, malheureusement, dans le Congo, même moi, quand les gens apprennent que je suis candidate, moi, vraiment. Alors que quand on a simplement 18 ans, c'est-à-dire au rempli, il y a qu'à postuler. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas des agarres à papa, maman, parce qu'il y a aussi un problème, il y a genre. Les femmes ne sont pas vraiment très représentées. Dans l'instance, il y a la prise de décision. D'où, cette fois-ci, nous-mêmes, les jeunes, nous s'est décidé que non, cette fois-ci, nous s'est présenté pour que, voilà, tout le monde pour améliorer ma cambo. Alors, moi, étant que jeune, il faut que j'aurais accédé à l'Assemblée nationale et aux facile pour les jeunes. Parce que na mokila lelo mutunyo stata na ka ba propres intérêts na e. Et ça pas sûrement na un papa a qui voter loi moko bozo bénéficier jeunesse congolaise. Parce que hormis tout na
je tire comme bénéfice. Mais nous-mêmes jeunes, ceux qui sont dans l'Assemblée nationale, na unité autour de la solidarité, même morale, voter loi boé. Par exemple, nous voulons qu'il y ait voilà, l'insertion de jeunes à Misala d'une manière équitable, 50%. C'est-à-dire là, il y aura une commission peut-être d'enquête, d'audit, entreprises privées comme publiques. Et réellement, les jeunes sont représentés dans Misala. Et bien, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi, ni n'est au-dessus de la loi. Si ils ont déjà la loi, mon qui même temps, ils ont recruté dans Misala, jeunes, papa, on aura un problème. Donc, ça peut moi quelques jeunes. Si vous avez loin d'être, il y a bongo, papa. Excusez-moi, ce sont nos pères, mais voter parce que bazo tirer bénéfice de d'où et donc c'est un besoin to bunda et to se soutenir et tant que besoin to mitia poids pour que toi accéder on a to bunda pour na biso to proposer ba loi pour na biso donc na moni bongo nde ozala facile pour que le jeunesse tombama parce que liberté parfois un mot répète ça m'a raté la liberté s'arrache. Le gouvernement, quand il s'est nous souffrons. Et là, nous-mêmes, maintenant, il faut que et je pense que ça serait une bonne façon pour Nabiso, les jeunesses congolaises, de s'épanouir. Vraiment, tous moins émancipation, merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Là, c'était maman Nabiso Gloria Djuma, donc Moko Molobé Bana Funa, car dans années que autrement maman ils appellent donc ils appellent essentiellement kasi autrement pesa penambela autrement pesa penabaide en tout cas jeunesse congolais et puis il faut tout téléma. Il faut tout vraiment que ça la peine bien ma casse quand et voilà tout ça toujours na commune à Kasavubu et si ko wapi toye vraiment parce que bana ya Kasavubu moko bazi bongo ningi sa to peli kanisi ya ko bongo sa bongo commune na bango ya bongo sa bongo commune na bango ba député au basala na au ba postuler et donc ba vraiment pour que ça coup de pouce bana ya KV vraiment natif vraiment ya commune ya Kasavubu car on est toujours bien bongo aspect Kasavubu bomoko donc merci kaka ndenge zalaka et surtout juste après merci ezate moi misale monani ninga kolobe ezate uti musika essentiel to komi ninga kolobe ezate ya kolobe ezate ninga kolobe ezate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow. Okay, voilà, tout ça ce qu'on a Yemongo Tobenga Bongo fondé donc fondateur il y a Kasavubu Bomoko News. Donc Kasavubu Bomoko News et comme on a maître lourd tout cela ndenge zala. Bonjour maître lourd. Oui, bonjour ndeko nangai Yabiso Podcast TV. On est santé. En tout cas, nzamba batela kimezali. Merci beaucoup maître lourd, on me capé ko betela biso moi lisolo mukie. Kanisi oyo ya Kasavubu Bomoko News obandaka yango utatango nini? Oui, makanisi ya co-créer structure syndicale ya Kasavubu Bomoko News et outil depuis 2020 par moment il y a pas confinement on a eu à penser à ça le logo moko oyo ko sala que et ça bandeko nyonso ya Kasavubu na objectif oyo ezopesa lokumu na Kasavubu ko défendre ba valeur ko zala na ma kanisito ma ya kosala ebele po na Kasavubu ko tombola yango voilà si faut que ba bongo donc to kanisa ki bongo tant on a bandi yango je me rappelle ça que le 12 juillet 2020 donc un secteur mardi son na bosanité les makanise yaki donc l'objectif est qui ko se soutenir mutuellement et on a fait déjà au moins 3 ans déjà toujours avancé. Le 12 juillet 2024, au ça 4 ans. Donc voilà, objectif majeur est là qui se soutenir mutuellement et puis qu'on crée solidarité, amour, unité d'esprit dans le Bakasava et puis qu'on valoriser Bakasava au Basala, il y a mine dans Kasavubu na biso bakenda inaperçu. Pour ça là, pour commémorer bango, il faut qu'on le voit bien, pour commémorer bango de façon que bazala batika la kaka na histoire ya Kasavubu et puis pour prévenir lobby na biso ba jeune ya Kasavubu voilà on a na motuno tuninga. OK. Merci beaucoup maître lourd donc fondé à Kasavubu Bomoko News la carte peut local to ça bongo découverte na commune ya Kasavubu awa na Kasavubu vraiment ba star nini ba bima donc on a côté artiste comédien ba joueur et puis ba artiste musicien.
Oui, tous on a pas mal, il y a des artistes belé, surtout Banika dans un grand maître Franco. Pendant autant en Caraïe, donc Bagéry Tondo le Bazali, tous on a battu belé, mais le lot est qui vraiment mingité pour na ko fongo la page na biso à découverte par rapport il y a émission na bino, mais le lot tous qui beaucoup plus d'activité, il y a enseignement, donc na sensibilisation na o etali bopé to na Kasavubu. Donc thème nango et activité le lot peut-être en tous tout anticiper bino, thème nango est opération zéro bouteille na Kasavubu. Alors Mboula est endommagé biso depuis 6 heures, le lot tokomi sikoa tokomi déjà 12 heures, donc est endommagé biso, mais Dieu merci parce que bah tu vas répondre massivement, on est plus de 100 personnes. Donc les journée moko inoubliable, quand même une journée moko inoubliable parce que ça sorti na biso pe il y a des bossos stratégiques, mais Dieu a permis à ce que bah tu vas répondre massivement. Voilà. Donc pour la bande tourner par rapport à la découverte, on a pas mal des artistes, des joueurs, des comédiens belés, de autant en tout bakombote. Je crois peut-être n'avait Michel Leki to Salara to Lobaka Ango. Maintenant peut-être je souhaiterais que tous à l'entendre émission Moussou sur la découverte au état libre point on a tout le blanc mais lelo il y a beaucoup plus pour la activité na biso ya Kasavubu Bomoko News. Voilà. Merci beaucoup maître Lour les fondés. Tomoni bongo ba députés provinciaux, ba députés nationaux bazoya. Secret zani. Oui, donc eza mama bolingo kama mabele. Eza likama mabele awa ce sont des cassavas. Donc awa eza likama bana Kasavubu. Donc ceux qui ba député baïe, c'est parce que tozo soutenir bango. Tozo soutenir bango, tozo accompagner bango pour baza ya biso. Moi na Kasavubu moko tozo na ba tendance confondue. Toza na ba religion nyonso, toza na ba artiste, toza na ba musicien, toza presque toza na ba genre nyonso ba personnalité nyonso toza na bango. Et vu par rapport à vision na biso ya soutien mutuel au toza ranango, lelo to yambi bandeko na biso ba candidat au ba postuler. Alors il a fallu pour l'axa bango après on a biso soutien na biso et pas na bango. Vous allez constater na ba député nyonso ba yé au moment que bango tout batie bilong na bango na sima batie Kasavubu bomoko. Donc cela veut dire que toza sima na bango, toza na tendance te, toza en mutu moko te. On est là pour tout le monde. Voilà. Donc ceux qui baye c'est parce que baza nanu bana Kasavubu. C'est que les musu sezate et puis baza na bolingo ya kotombola structure o ekende liboso. Voilà parce que na to loba tout à l'heure que Kasavubu bomoko est un groupe syndical. Donc o défendre o lobela makambu kaka ya Kasavubu. Ba valeur, voilà. Donc c'est que les Ngwana. Merci beaucoup. Maintenant, Ming Pona, surtout les députés au Bayara Raga, aïe, azu fromage, accueil. Message clé ni noko ibisa na bana ya Kasavubu vraiment, surtout pour na batu ya bongo. Oui, tolanda mbongo te, bande ko na biso ya Kasavubu, tolanda mbongo te, tolanda influence te, toyebela mamu to sala. Et on a des stratégies au to tchana place pour na to meka ko Georges bango par rapport à ndengo to ebeli bango. Exemple to dans option mo to adopter to sala député face au public. Député face au public, ça dit député face au cassava. Donc to sala plateau to vani na député moko na jour na ye à l'honneur na ye na ba cassava. To solane to tourner comme ça to yoka ba ambition politique na bango ba projet et puis mutu ye moko na sika azali à comprendre. Quand même to koke bisate mais tokoluka to senga na bango penza ke toza na posa ba discours démagogique te to lo makambo to ko sala toza na posa ko se soutenir mutuellement to na ba ko se soutenir mutuellement c'est biso to soutenir bango en retour bango pe ba soutenir biso parce que Kasavubu bon moko eza structure o biso to kende yango ko tikala donc eza structure moko oyo e ko tikala libela na libela donc na habité ceux qui naza quand même clair place wana. Merci. Merci beaucoup en tout cas très cher internet il y a ce podcast donc vous s'abonner massivement et puis vous liker en tout cas les candidats mettre lourd en tout cas bon parce qu'il y a un fondateur il y a Kasavubu Bomoko News en tout cas la commune o etikali pe ko sala makambo ko zapela bien makasi et mettre lourd pour tout cas bana yo pendant quelques temps parce que nabi que to zonga lisusu to kende siko wapi siko ba vanda to solo ka ensemble ndenge zalaka pour que mutu asadere na Kasavubu Bomoko. Alors ça ndenge ni
Oui, l'adhésion jusque-là, ils ont gratos. Ceux qui ont la supplécité, comme la vision sur WhatsApp, na 089 plus 243 89 40, donc 00 4 fois 306 à la fin. Au commerce biso, tout dans la facilité à kotalisa peut orienter na bureau na biso où ils ont fonctionné actuellement, ba répondre à besoin où état membre d'adhésion. Et na profité directement pour signaler que siège na biso provisoire est na Bosobolo 67 plateau Sangana. To senga bandeko so Kasavubu ba musika ba mona biso na musika ba poussana parce que Kasavubu bo moko ezelo ka batu nyonso. Eza affaire de tout le monde. Donc to chama boko to financer en to sala seke kende liboso. Biso to koza idée ya sala loko mais peut-être ko tambusa ko kamba esenga bino batu koza mayele bino batu koza na ba possibilité boya ocha do boko na kati ya édifice oyo. Ça va nous permettre à ce que comme Kasavubu etika libérer et puis tout va se retrouver par rapport à projet Tozanango. Voilà, donc tout à l'heure, au Kende, na siège Nabiso, vu que tout ça, les sous ramassage à la bouteille plastique, donc tout ça marche stratégique, au comité na siège et puis tout ça, les rafraîchissements, les zalaka, moi secret, et puis tout panzani. Programme Moussou, tout relancer dans Mikolozoya, parce que Mboula est empêché biso tout ça, auto cancer ko sala. Sinon, merci beaucoup. Na boss Roni, Isiko Ali, Maman Laura Chou, Bambote Belé, et Bourgeoisie Landou, Papa Mara, et puis Sylva Sylviana, et puis Banderono, sa famille Kaka Mobima Bambote Belé, Sika Bozali. Et là, on a vu nos maîtres Lou Philippe, donc on a profité pour qu'on s'appelle famille Asaf Mobimba, union des clubs sportifs de Kasavubu, Mbote, et puis union des clubs sportifs de Lemba, Mbote, et puis Mbote les sous na Mbana Nyonso ya Kasavubu. Voilà, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Là, c'était le fondateur il y a Kasavubu Bomoko News, il y a Combo, il y a Maître Lourd. En tout cas, un grand merci à Maman Laura Chimoutala, dollar Tinali Vassali, na poche quand Nengezalaka. En tout cas, il s'appelle bien Makasi, toujours, voilà, tout ça sur la peine secrétaire, il y a Kasavubu Bomoko News. Bonjour, CG. Bonjour. Merci beaucoup. La caméra s'est présentée. Ok, je me présente. Je suis le secrétaire général de Kasavubu Moko, comme on a Lutonadio Vuvu. Papa Nabiso, si c'est Lutonadio Vuvu, moi, je suis Kasavubu vraiment. Ouais, né grandi na Kasavubu, c'est-à-dire, dans Kasavar, il y a solo et à Tongo. Pas Nabiso et Zaki Nadibaya. À l'époque, là, on était vraiment banamikié. Tokoliwana, Tito 8 ans, il y a comme campé Kotambola Mamouké na Mboka, Koyeba, la réalité Moussousou. Na vandi na bisike belé na kati ya Kasavubu kokolo na ngaki bo jeunesse na futela ki na mangai na futeli na maringa et en plus place nene rose wa croissance belé na ke université na sisi université na zongi na yeko futela na Lodja avenue Lodja na likolo na futeli sous na avenue Lodja na ndenga se et en plus na futeli sous na Oshwe. Et pour le moment nous avons sikoyo na za na Bosobolo, c'est-à-dire kokola Kovanda, merci beaucoup. CG Mimi Toto sur la déjà na fondé à BTB Super Masolo ya Kasavubu Bomoko News. Mais le lazaki bongo pour la kosala bongo assainissement kolongo la bosoto na ba terrasse bokuza ba plastique obwaka ba sachet ko bongisa vraiment car ndenge zalaka. Mais mingi pe est-ce que moyen ko ikozala pe kosala pe mo eloko moya anti kuluna na commune ya Kasavubu? Oui, c'est possible parce que chaque chose en son temps. Mais à niveau de la mission de ça la planning. C'est-à-dire que tu vends rapidement, la conférence, tu vends une conférence, tu traiter dossier tout le monde qui est dossier, tu traiter bien avant, tu réussir dans dossier Moussoussou. Après dossier sur ici, tu as dossier, tu traiter pour tout ça, tu avancer. Vous avez raison, le projet est déjà en Mesa, en Bisso et anti-Koulou Nawana, tu traiter en haut. Tu as une solution. Mais vu Kasavubu déjà, tu as bimisaki et l'or wana. Mais en attendant, tout ça dans nos projets Oyo, opération zéro bouteille plastique na Kasavubu. Ce qui est aussi ici en haut, et c'est par là et permettre biso de traiter dossier anti-valeur na Kasavubu. Ok, merci beaucoup. Est-ce que va condiper vraiment initiative à l'élo? Oui, mais c'est l'excellence, c'est le gouverneur, il y a pardon, bourgmestre et la commune à Kasavubu. Oui, pour vous signaler, c'est-à-dire le bourgmestre, je vous salue de loin, Finesse Massombo,
aza déjà parmi biso, c'est-à-dire qu'il peut aza na visibilité na moment au Kasavubu. Tant que tu connais qui tu assistes qui est, tu moni ba to solo li na ye parce que nous se parier. Et c'est par là il était d'accord. Après ça biso autorisation, ba souci na biso eza à Kasavubu, après ça biso autorisation, tout ça l'activité, c'est-à-dire eza première édition, tu continues l'édition belé. Eza juste première édition. L'édition Ezali Tokenango 2, 3, 4 tirs à la longue en sorte que tout coûte à la ressource na bouteille plastique mon côté na Kasavubu. C'est ça. Okay. Merci beaucoup Nabi que Tokenesko na siège ya Kasavubu sur la kaka na bango nyonso et ko zapela kitoko makasi. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, ndé na lobela na bino kaka toza toujours na commune ya Kasavubu et le zape au mokolo oyo bango bazoki bongo ndingisa to pe décision ya kolongola bongo pena ba salité na ba canalisation na bango et puis balingi bongo Kasavubu ezala pena bo peto kaka ndenge ezalaka yango moni bongo bato balati ba short ya Kasavubu bomoko news toto so na fondé to so na secrétaire général na bango et puis kaka ndenge ezalaka voilà toza toujours na place qui Kwanza après awa tozo kendesko na siège ya Kasavubu bomoko news. En tout cas, vous vous abonnez massivement à la chaîne YouTube Yabiso Podcast TV. Voilà. Et bonjour, papa. Bonjour, monsieur. Comment est-ce, papa? Ngaï, maître Guy Tamboy. Okay. Nazali, directeur de campagne. Il y a honorable Massamba Lema José, Molobeli Abana Funa, natif de Kasavubu. Toye Awa, Ezali. Tolingaki tosala manifestation ya munene yango nde toyaka ebele toyaki pona kotombola Kasavubu na biso. Kasavubu oyo tango biso toza bana mike ezalaki Kasavubu mosusu. Kasavubu oyo ya lelo ekomi kozala Kasavubu mosusu. C'est pourquoi l'honorable Massamba Lema José molobeli ya bana Kasavubu na fondation na ye oyo ezwi kombo na ye moko fondation Massamba Lema na mokuse tobengi yango Fondamas ezali fondation esokipaka na ba personnes vulnérables ba veuve ba orphelin le sans emploi mwana mwasi oyo soki azana eloko ya kosala te azalaka la merci de toutes choses. Alors fondation Massamba Lema na programme discrétionnel na ya social ayaka en aide et au secours ya ba mama wana yango le président Massamba Lema alobaki kolobela bango na mupanzi na boye ezo simba te alingi ye moko aingela ebonga o ya munene akota na ndako ya pembe oto bengi parlement po maloba na ye ebanda ko atteindre sikoyo bakonzi yango toyaki awa ezalaki manifestation ya Kasavubu bomoko biso en tant que bana ya Kasavubu nde toyaki tocha maboko na kombo ya molobeli ya bana Kasavubu l'homme du social Massamba Lema José. Ok, merci beaucoup maître Skoli Kanisi oyo pena ndenge opesa pena ndenge sa bana ya Kasavubu oba botami awa bakoli pena awa na ndenge bazwaki bongo likanisi ya kolongola bongo bosoto parmi les 7 quartiers aux bon na commune ya Kasavubu awa likanisi wana omoni yango ndenge nini likanisi za malamu yango na yebisaki yo na kokota na lobaki boye Kasavubu ya biso toyeba ezali o Kasavubu ya lelo te tozalaki tango totambola tozokola kobwaka sachet na balabala ezaki problème omoni mwana zotambola vaike vaki boye ezaki likambu tozalaki soki touti classe tozongi ndaku esukeli wana tolingi tozongisa esprit ya Kasavubu wana ba ordure comme partout mukwami muto amela mai abwaki mulange alabita babwaki kaka wana sala boye tolingi na Kasavubu moko tozongisa nano esprit wana otokola nango ya Kasavubu le vrai Kasavar tozongisa esprit wana ya propriété salubrité dans la Kasavubu nde yango toyelaki wana. Ok, merci beaucoup maître Nenga Kabauchiko babongo ye asa bongo directeur ya campagne ya honorable Massamba Lema José ya procédé bongo nafuna nafuna mais lelo tozo tala sikoyo et belé surtout peuple congolais. Oui.
surtout ba petit peuple ba o baza vraiment na ba commune kaka ndenge ezalaka ba commune na ba kana makasi okovote mutu boye akekuna akomi ko sali ba mususu to pe akimpe commune na ye. Alors secret nini boza nango to pe makanisi boza nango pena pona kotombola bongo commune ya Kasavubu to pe district ya Funa? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. O ezali 4e électorat na RDC na biso. Peuple congolais, peuple quinois et peuple kassavar en particulier, bazali sous député. Oyo oye opesi polo ya pesi yo voix. Opesi kepi ya pesi yo voix. Nous avons déjà vu ces histoires et les cas. La politique toye nango ezali politique ya ko distraire mutu lisusu te. Toye na politique ya ko yebisa mutu vérité. Yépe à comprendre, à yébi ko voter utile. On se comprendre. Parce que mouto pesier polo, au pesier 10 000 francs, mais yo au sepeli na voix na pendant 5 ans. Hier sepeli na nini. Voilà pourquoi biso to sali ango le loté. Tu peux circuler dans Kasavubu, tu peux circuler dans tout Kinshasa. Fondation Massamba Lema a 2 écoles de formation. Fondation Massamba Lema azali na ba école ezo formé ba techniques appliquées. Fondation Massamba Lema azozwa ba maman o bazwa ki possibilité o kende classe te. Azozongisa bango na classe ba yekola lire et écrire. Azozwa ba maman o baza na 0 francs congolais. Bazo pesa bango formation ya ko banda de 0 pour avoir une capitale ya commerce. Alors, maman wana to juillet, to pesier 5 000 francs te, to pesier polo ya pambate, mais to pesier formation. To la kisenzela oyo ya ko zwela mbongo po akolisa bana. Jeune garçon ya kuluna, jeune garçon oyo azana misala te. To zui garçon wana, to memie, to pesier formation de techniques appliquées. A comme mécanicien, a comme charpentier, a comme maçon. Au monique ya kolia musala wana pendant toute sa vie, mais honorable Massamba ya kozala député pendant 5 ans. Ozomona, to lingi peuple a bénéficié belé, honorable a bénéficié moké. Tandis que politique ya kaleza qui honorable a bénéficié belé, peuple a bénéficié de l'autre côté. Une femme là qui est à la maison, qui n'a pas l'argent, qui n'a pas de travail, mais to juillet, to former na esthétique, to payer le moyen de bord. Alors, tant que moi si wana, à cause de 5 ans, à fongoli salon de coiffure, à bandi kosala biloko na yewana, qu'elle a appris gratuitement, elle a été relancée dans cette affaire gratuitement. Tant que Massamba zali na parlement, ya ko benga bango lisusu, à lobibino bozali mbumanangai, boya to continuer ko tambola ensemble. Toye na formule ya ko prendre mutukolo bambisi et non ko pesa mbisi. OK. Merci beaucoup les maîtres Zapena moi na Kasavubu ya tonton kanenge zalaka et to zapé autozomo na bongo les premiers présents ya mboka na biso Kasavubu okoza la muke na historique ya président na biso. Oui, président Kasavubu azali président biso toyebi historique, le président azalaki prélat catholique et après il est ingéré dans la politique. Après Azaka élu premier président ya pays na biso. Abandaki kofanda awa. Président oyo atikela biso souvenir ya munene na gouvernance na ye. C'était le président qui a gouverné sans contradiction. Il a gouverné sans voix. Il a gouverné sans faire autre que ce soit. C'est pourquoi na même lokolo wana ya bana ya Kasavubu to sali likita to sangani to lobi to landa lokola tata oyo. Maintenant dans tout ce que nous faisons, voilà pourquoi to lobi na ba centre na biso eza ba centre ya Kasavubu. Ozomona to zali éparpillé na fondation éparpillé Kinshasa Mobimba. Mais comme nous parlons de Kasavubu, to zolanda lokolo na ye. To zali na souvenir ya makasi. Nous voulons suivre les exemples à Batoyo, Batikela Biso, Batrasa Malamu Nanzela.
Ok, merci beaucoup, maître. En tout cas, un grand merci. Et toujours qui t'a ce siège à Kasavu, Bomoko News, tout sur la PK, en tout cas, et qu'on s'appelle Makasi, Balandi, Obaso, en tout cas, vous abonnez massivement, et qu'on partage, qu'on like, commentaire, qu'on s'appelle, et bien Makasi, puis tout PSP. Bonne chance, honorable Massamba Lema José, Naibiki Nzambe, et Kosimba. Merci, on se retrouve juste après. Merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso. Donc voilà, tokitisko awa na siège siko wapi fondé lourd azaki bongo likanisi ya kosala bongo fondation na ye ya Kasavu Bomoko News car ndenge ezalaka leo bazaki bongo décision ya kosala bongo dépouillement donc bazo ba milangi ba salité donc assainissement quoi balongo na commune na bango ya Kasavu ba lingi sous salité te donc toujours na ce qu'on a direction Chaba donc direction Chaba car ndenge ezala sur avenue donc avenue Bosobolo direction Chaba donc en tout cas et kosala pena bien makasi puis to respecte cette mingi na ba Mboka, en tout cas, côté vraiment initiative au pénal le beaucoup coup de pouce et que ça la pena bien makasi tozo kota na kati et ce ko wapi bande ko bavandi ba zo sula makamuna bango to ko yoka ngo elongo na biso banso na bi ke bazana ba Londres Belgique Paris donc na France wana bana KV bazawana pour le to kiti pena commune na Kasavu butolo ba ne makambu ya KV en tout cas c'est pena ki to ko makasi. Et ça peut bien makasi. Pour s'abonner massivement, et pour liker, commentaire, pour aimer, et ça peut bien makasi. On se retrouve juste après. Merci. Tu côté ce qu'on a quatre, tu peux ça peut mbela. Car on est là. Toko. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso, tia kundi malikolo na nyoso. Pomo sika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kundi me kuli. Forever grateful, I'm counting my blessing by way. Honorable Jessica. Je parle de la part de l'honorable Jessica Kalambaï Tchala. Bon, du fait, maintenant, d'abord, parce que maman a dans un peu dans le département à tourner il faut présenter que maman c'est tout on a quatre il y a Bomoko News et fait que maman a d'aller moins à Kasavu mouvement na est dans la République mouvement yango ke non comme ya za mwana ya Kasavu et ko yebe akota na makambo etali makambo etali na tozala na esprit ya koede kuna communauté kuna ekende liboso parce que non possible c'est compliqué Lumumba Emery Patrice Lumumba donc comment Azali, le représentant, il y a honorable José Massamba. Kombo Nangai, réellement, on m'appelle Maître Guy vis-à-vis de la profession. Les amis ont parlé, on ne sait pas quoi encore. Ça me fait chef de poule pour la Koyoka, Bana Tutamoko, Basangani Bisusu ensemble. Même dans une famille biologique, vous allez qui éparpillés, et l'autre soit Matanga, soit Petit. Alors, le fait président Kasavubu a sali Moukolaleno. Nous sommes avec l'idée Moko. Il y a Bananda Moko. Moi, je vais dire en quelques mots que Kasavubu Moko, c'est un état d'esprit. Kasavubu Moko, la politique, bien sûr, politique est en cours de chemin. Il y a l'honorable qui a parlé de l'initiative à maman maraîchère. Parce que Ezali intérêt, il y a Bakasava. Nous disons tout simplement que Azali homme social. Le social, c'est l'axe, je peux dire l'unique axe où les Akabitumba
ya Congo mobimba. So bo réussir social tokobunda isusu makofi te. So il est un ancien dans les affaires des associations. Tozali déjà a plus de 15 ans d'existence. Tozali éparpillé la Congo et précisément formé et ça les Komaki Mouké. On a dit au Kanda et nous sommes déjà à la fin. Nous sommes des sanglots des sous parce que nous sommes arrivés à l'auditoire rapide. Mais notre souci, ce n'est pas en fait qu'est-ce qu'on fait de nous avons la jeunesse qui les a sauvés depuis sur la société. Ceux qui jeunesse les a dit quel que soit ce qu'on donne, quelle que soit cette réforme, cette jeunesse-là va être toujours gardée. Ceux qui bâtirent par notre non, Kassavou, plutôt que les Liboso. Et on monite au Bengani, au Sangani, il y a des structures différentes aux Anangwa. Il y a des structures, mais il y a Kati, aux essentiels, Bissoni, nous avons la Kassavou. Kassavoubou oye! Oye! Kassavoubou oye! Oye! Kassavoubou oye! 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 Kassavoubou bomoko! Kassavoubou oye! Oye! Kassavoubou oye! Oye! Kassavoubou oye! 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 Kassavoubou bomoko! Voilà, en tout cas, merci. Merci pour la journée. J'espère que tozu moi idée de mambo tozo sala et tozu pété ya kosola tout sur notre biso. J'espère que net wana ko loba coupe na biso asbe na biso parce que moment ko za ko na bala kasa ko eza teke oya o monopole so baki parce que moment ko eza te eza ya biso eza vraiment ya biso Kasavubu eza ya biso Kasavubu moko eza ya biso eza bala Kasavubu nyonso. On m'a dit que l'élo, tu vois en famille, tu es apolitique. Kassavoubou, tu es apolitique. Il y a un moment qui tu sangani l'élo, tu es kaboula bolingo, oyo, et kokende sango. Parce que la commune est belée. Bon, tout le monde va nini, on va commander. Parce que tu es sala égolé. Et ça, initiative à mon tour, c'est une idéologie. Si moi, je suis collègue, est-ce que Kassavoubou de Panzala, tous les Arabes savent, les Arabes savent, tous les hommes à la Mosikoyo, pour te battre Sikoyo, va monter en marche, là bas on va vous arrêter non, va passer la jubilé en tout cas, merci. Prochaine édition, les après-midi, on va dans la groupe, tout le monde. Bon, moi, on a lancé les sous-activités, tout se préparer pour te dire, mon qui est plus. Tout c'est vraiment couleur de la mission à Kassavoubou parce qu'il a dit que le prochain salami fait ma ça ma force d'aller sur les vélos. Tout c'est couleur à Kassavoubou. Tout ma fait sa biso monopole na haut de moto tout ça. En tout cas, merci. Chaque structure de notre vanilla qui tous ont un notre vanilla qui en sorte que tout si ça journée la biso voilà. Je vous dis et je vous remercie. Oui, l'initiateur. Déjà, plus de 500 et quelques membres. Donc, ils ont évolué positivement. Maintenant, quand le commune va dans la posa, on va tout dans la côte en ligne. Donc, on va dire que j'ai un peu de macaron pour vous. La télé fonctionne comme une coquille. La page Facebook de la biso ya Kassavoubou moko nyonso sokoni directement pesi nono de côte salon. Alors bandeko bazali na kata déjà ya Kassavoubou moko nyonso. Tout c'est normal discipline parce que ces derniers temps peut-être des occasions pour le la on a profiter. Ces derniers temps moi badérapage ngi banusa neti kokota makasi. To me kaozonga non na moi respect. To éviter mutu mutala na préférence nae mais tout privilégier notre activité autour de tout ça. Les candidats nous sommes dans la carte de Kassavoubou moko bayebani déjà. Ça sert à rien au tirer sur pendant ton petit peu pour moko kaza de bateau to yebi bango déjà. Maintenant toi accompagner les initiatives de Kassavoubou moko, veut que ça là qu'il y a pas un moment
ensemble toyoka na modalité nini stratégie nini tozosala pour que bato nyonso basexprime bakandida na biso mayele na bango idéologie na bango oyo peut-être tokota na baconfusion toza na programme ya activité na tomona bamessage kuna moto ateka bamituka tomona bato okula motu apoi batie biso video ya moto akufi lomwa ndenge wana ezosunga biso tomekotia orde biso moko na kati ya groupe parce que groupe nde esalaka bato basangana na boye alors soki badérame eleki badérapage bato babali kose retire esalaka mpena malamu te wana ezalaki message oyo na kokopesa biso par rapport ya biso twana tobatela yango esika ozali ebaki ezakasa omoni mwa problème na groupe to mwa situation mo esepeli so te okata baadministrateur soloa na bango okolonga no na groupe nga kuna aloba yango okite no groupe okite ngo na kasa boku te cetadi osali mo mosala pamba olobi tokutana na yo tokosana nga mbote na groupe oza te or so okimi groupe na biso place okende problème eza na bango mpe kaka te ya malamu ezali place ozali s'impose eza makanisi ya malamu ozela te otunango bino groupe kosalaka ndenge bino kozalaka boye ndenge o yo kozala na ozoasime responsabilité na yo otala nde patro mosusu basala donc otikaka kotiaka linga misato esu londa yo moko otamona kasamu oyo mpe toza na posa ya makanisi na yo bidoni nanga tato. Donc voilà, tokomi siko na suka ya masolo na biso kaka ndenge ezalaka ça toujours na secrétaire mimi tosone parce que ya CG il me contrôlera tout ba document ko tarapa na kaka ndenge ezalaka donc Kasavu Bomoko News en tout cas il s'assit bazwa ki bongo ya ko sala pena ko dépouiller ba bouteille ndeko je suis ko zelanga mo ba bouteille na terrasse oyo ezo boucher ezo kanga alors tant on voulait ko bete ya makasi ko kota na balabala et kota la baveni alors yango moni bana ya Kasavubu Bomoko News bazwaki bongo décision ya kolongola bo soto na ba quartier na bango to pe na commune bango comme ko na bo peto ndenge zalaka hutakala voilà CG ndenge ba député oyo bazo postuler ba député nationaux ba député provinciaux na mai o ba uti ko yebisa bino bo muni yango ndenge nini bon initiative na bango eza bien mais mingi tozo compter na réalité réalisation nango ba efeza nini mutu a promettre likambo eza maloba mais il faut amonisa musala wana oyo a promettre biso surtout biso ba peuple congolais mikolo to komi vraiment éveillé na mambo ebele promesse ba promettre biso likambo mais au fin de compte réalisation mona esalamité mais ba option na pendant un moment oyo ya campagne tozomona déjà que ba hôpitaux est commis par-ci par-là ba activité ba action est commis par-ci par-là mais réalité ba action on en est yango nde tozo approuver mutu o asali musala na ye na ba réalité na ye emonani na miso ya ba Kasavar exemple et ba Kasavar na ba osani ba kopesa ye makambo pomba yebi ke so ake liboso to ake musika et permettre bango asala ngo susu ebele ya koleka mais mingi ba promettre ba prometaka ba kei ba to fanti bango na ba place yango et comme sur terrain réalité moko ezadi to tiki bango pendant tous les 5 ans to moni eloko monte salami et c'est par là il y a certaines personnes oyo na rolo bandeti pour le moment basali ndeti na Kasavubu awa bana ana vraiment merci beaucoup bana ana ba réalité na bango ezomonana c'est-à-dire ba effet moko réel yango tozo palper et ça la ke Kasavubu na biso ke na liboso ya moni initiative na biso oyo ya Kasavubu moko et sanksi biso nyoso omoni ke bilongi ya ba honorable Ebele ba asbel Ebele ba initiative Ebele ba monani mais en réalité il y a un monde compter plus parce que Kasavubu peuple congolais ba fongoli misu makasi et comme il faut ba mona mamba solo oyo bo sali simalango ba peso ba voix eza suna ndenga kalate que yena mbongo na yo pesi mbongo simalango ba balandio na sima wana eza nini osombi bango voilà pour le moment eza suma marosomba te pour le moment sala musala monana na misu ya peuple congolais et c'est par là ba rozana sima na yo et vu de voir Ngamoko nous présenté bien étant que secrétaire général ya Kasavubu Bomoko et en plus naza sous conseillers municipaux na kati ya Kasavubu nazo mekampe ko landela sous ba makambango et salama na ndenge moko boye pour ne produire biso fruit Kasavubu zonga o ya Kasavubu ya kala Kasavubu zonga o to eba ki non ba toilette na biso service hygiène ezali et ça la Kasavubu na biso to yebi yango na ndenge o ezaki no makambo ya kitoko ezo ko se faire
nakozwa terme nini bon nalingala komonana yango wana eloko nakokoki quand même kobakisa Kasavubu tolingi Kasavubu ezonga Kasavubu ya kala Kasavubu oyo ezaki non oleki nzela omoni salite eza te bouteille plastique na initiative oyo tozwi yango ke non tomeka koévacue yango parce que ekozwa biso temps yango tosali édition par édition okoya na deuxième édition omona baaction na préparation ndenge tokokende nango ensemble na honorable nyonso na différentes activités na différentes parties autrement on a différents aspects pour mon ndenge nini tokende na Kasavubu liboso. 50 lieux de la presse congolaise en tout cas, j'allais vite saluer vraiment donc les trios et Ronnie Malundama, Joe King Malundama, c'est Yannick Malundama et pourquoi pas saluer donc mère de mère maman Laura Chumwana KV à Tonga depuis Londres donc bana Londres tout. Au but qu'on va dans la KV s'abonner la chaîne YouTube et Abisso Podcast TV s'appelle Kitoko Makasi Kaka et Nengezalaka. Et je remercie mon équipe technique na Sima Caméra na Zaki Bongo toujours na ndeko je suis Lissanzame na Bengaka et Petit Cabo et pourquoi pas ça le ingénieur do Basadisa ba confrère na ba concert nyonso et chaîne YouTube et Abisso Podcast TV en tout cas Moussala Kitoko ensemble pour toujours et jusqu'à la solution. Merci, on se retrouve à la prochaine. Bye. Malikolo na nyoso po mosika to witi nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekuli forever grateful for God and my blessing by way to begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande dipesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesa nga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motima matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika esalsal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te matoye yoki miso emoni minga kolobeza te otemeza temoi misale monani minga kolobeza te touti mosika esalsal tokomi minga kolobeza te ya kolobeza te minga kolobeza te